ngana permettre ngote parce que so to bito tanga na ba musicien tout oh ya Congo ko uta na ba génération na bango déjà ko beta na quartier latin orchestre Koffi Olomide ozala meilleur chanteur oye sou pas vient sonner wenge taka wenge bababi ndombe wenge ba jide yo bima na wenge oye Mbappé bien chef d'orchestre faire azala meilleur chanteur na wenge meilleur chanteur et pas Koffi Olomide na quartier latin ah mutayambo toni ka yemoko na Congo toni ka yemoko tu fallait pour pas non fallait ça meilleur ya quartier latin c'est tout fallait dire meilleur ya quartier latin faire c'est quoi continuer wenge musique à maison mais na quartier latin azana deux titres aza mutayambo ayemoko botiko ça ba jeko mbe mama na ba reconnaître yo na ko finga mba moko faire ça lioni na ba o batika ba mitakala ba monité donc faire ka na rapport mboka maman fallait beta 100 000 vies 100 milliards de vies atombola bende la ni ya Congo faire beta 1 vie atombola bende la ni siko nini chanteur na wenge meilleur chanteur et pas Koffi Olomide na quartier latin ah mutayambo toni ka yemoko na Congo toni ka problème est là ngana permettre ngote parce que so to bito tanga na ba musicien tout oh ya Congo ko uta na ba génération na bango déjà ko beta na quartier latin orchestre Koffi Olomide ozala meilleur chanteur merci Nababoni tout ya Congo température donc tout peut s'embouter carnet tout mais ça na bonjour et bonsoir ça dépend ya air ou bozo kulanda biso en direct à Congo température ça dépend ya air ozolanda Dorcas boloko ko moi sambinga muto bolinga mingi ba vrai na ngai ba ebolelanga donc merci Nababoni tout ya Congo température et merci aussi à notre sponsor officiel la Fondation Joël Million merci à maman Rosette la fleur d'Ambou merci à champion Wadol balobi champion Wadol papa Badjogo depuis la Rochelle wana donc ya yo yango yo pesela la princesse Mbote Belé, merci aussi à Champion Moulumba, merci à Rishi Kapinda R9, merci à Papa Bovike Massoa, merci à Lambert Kouka de Paris et puis merci à Yapapi Nekina. Et voilà, toujours continuer toujours dans l'actualité Nabiso, toujours dans ma campagne de la Kaka. Tout le monde polémique et la mouki li sous ce balobi donc m'a envoyé ma musique yo to éviter et comme elongwe à plutôt il y a qui a Jibena Werana Kofi na Kalame baranki no niveau comme il te comprendre ce que ton souka nango wapi vraiment bande ko besoin d'abiso merci na yo muto tikel biso temps ya rokota nanda kuna yo je suis avec Saratola au bolingara mingi to yambara dernièrement c'est vraiment maglio langi to zongi c'est sous lelo babi lelo eza analyse ah te retourner été marambo la te moi ta oni te ah to eli analyse to so la analyse na makambo eza koleka sur ba musicien na biso sur ba polémique eza koleka to monde donc ma bé ekoti to zo ma bé ekoti parce que jusqu'à là to romo et ba to robomana parce que to yebina nteni evekini et voilà chata disque arrête fungole la caméra ba mona Saratola tola bonjour donc asibolo koko ya bonjour na yope bonjour na babonné à Congo température la ligne à moi ce mingi ya salam ça n'est bien merci et félicitations merci. Je crois na évité ça aux rappels na baranki na ba je ne pense pas et félicitations na vraiment continuer na ka bongo et le relais qui défendre mutu na vie ko le ka boulot yati monika nengo vanda no bon au boulot no pété que na que travailler na musicien na ça boy au moins na jour mo boy tellement boulot na o et c'est nga ba tchao ka analyste ba bengo alors kasi boloko ku foya conférence de presse ya nani ba communaliste donc en tout cas je te félicite pour ça et je dis un grand merci na batu botala ngai na bosante na pesa mbote na Amelia Mweba motema ya Orlando Domingos Angelica Madelena ba mbote na yo pe place ozali na ba chinois quoi na pesi bido ba mbote
Voilà, merci beaucoup à Stone System Maviaki. Merci aussi à Babi Chokoro Maviaki depuis Bruxelles. Bambout Nebune Bele. Merci à Miss Dédé Matende. Miss Dédé Matende depuis Londres. Donc, Bambout Tenesi Kozali. Et voilà, je suis avec Saratola. Na sepe l'Oriambo parce que Batna Balingaro Mingi. Balingaro Mingi. Vraiment, Congo température, Balila fort. Na sepe l'Oriambo pour le bar. Vraiment bien. Saratola, tout côté on a dossier Oyayo. Nan tout banon na Oyayo. Ok. Pour que bien battre comprendre. Parce que Bana Mamboleki n'a bien honte. Ouais. Saratola, le batu ba le ba oza. Do yo mutu oza muto yo ozo me Diego Nerer par rapport à Nini. En fait, merci pour la question. Namoni Karine Mokondi, la baronne. La baronne. On a passé le bambo te place à Zali. On a passé nos réseaux si Kazali. On a passé bambo te nanou. Si on a passé réseau, on a passé dans Karine Mokondi, la baronne place à Zali. On a passé bambo te. On a chinois tout. On a passé bambo te. Et na koloba mokili na biso salamara pour na koloba comprendre et ça na motu morote net na monde na biso richesse na biso to encourager abatuté on se comprend mutako vanda boya longwe na pour rien mais au moins abatu ba peso malchancité que o kene malamu bona boete ba taka ba intérêt na bango sinon faro zara mongamba na bango on se comprendre mais ba otala pété que mso longwe ne pour rien tam so lingi pe mso ndeto za na vie bo mtana destin na dorcas voilà on comprendre ngai na sisa na marketing mais si on a besoin qu'on vende dans le bureau qu'on sala na vie nanga na sala ka deux fois parce que deux fois na tout nanga na époque nini l'époque à zen na sali na époque à zen ko sekate na sali na époque à zen na yo sala na MTN na Braza ti lelo musala ne yakate na mibwaki na commerce ba voyage na somba blo na te kaka mais chose moins grave na qu'on se retrouver dans sur internet na presse on attangeli yango atati on se comprendre mais au moins pe internet yango epesi na batu batangela yango pe epesi te ozo mona que monde destin est compliqué au moins mutatanga trop à se retrouver tam susu changer de na cabine mutatanga trop à se retrouver na barman destin vie à mutu nzambe mutaye bara boye bara pe que destin mutazaki a ozala wana éternellement te akoki pe kokende mais ils ont rancune te ils ont peu problème te pourquoi bossa lango boko vouloir en autant de problèmes que moi si na ye boye na boye makambe belé en tout cas ils ont lango babilobela ya batu déjà et Diego Azazo Baté c'est un garçon qui réfléchit très bien et ayebi oazo sala batu Saratola bango conseil bona we j'ai été toujours là pour conseiller. Normalement. Pour na les avantages, na désavantages à nango. Pourquoi tu fais ça? Maintenant tu pas la question à convaincre pe na marambo ya zoloba. Oh, non ça ni. C'est sa vie. Ngam na bandisi musique tenga na kutie na musique. Donc ayebi mambo sala. Donc eza kibojo ba soki mutako boya ko travailler. Pour na moi si ayebi ko sala sukuna te oboto oliani. Peut-être moni mutatalite moi sinanga zala ki place oyo balongoli fonga pina ken nganga na kutaye nganga na kutaye il fait son travail très bien et puis moi je n'ai jamais été engagé là-bas pour que aloba ke baso balongoli moi sinanga non bayoka souci soki ata ba engagé ki ngepi na zo salaire chaque fin du mois je suis pas salarié je fais mon travail ata balongoli nga YouTube danga ngai continuer ka ngana ba no sala sala ka be mission de non sala lelo eza raison te ke ya ko longwa pona yango donc déjà bateau ba raisonnara faut ba vanda ba réfléchir sous bien mais bateau ba ofinga ezala ngo bateau ba mesana ko finga ba jaloux ba msu ba na choc ya manque à musicien na bango ba on dit maté que yenda ko tika bango bongo ezaka moi si tout ça là et ngana zo accepter na nga ba ko finga wana nyonso ba critique tout ça là j'accepte nandimi na nga ba finga na bonga na ko matalo la Karine Mokonzi quoi ça voilà donc elle est là à sentir Saratola la Karine Mokonzi ba to ba vérité na suka Saratola lo ba tumingi bolo ba et puis lo ba mi hein vraiment nga eza mutu mo so champion wa don bisinga bi d'orchestre ki Diego Zozonga na wingi ngana bi wenge nini BCBG maison mère oh ça y est qui na maison mère Zozonga sous maison mère moi si na esa solo na bato awira t'as la problème ah bon ngana ko lo baboy Diego auta wengeti tango ana batu musuba ofinga Diego yana engra oh
mais ce qui lelo batu tout biso tout nde tozabo na bango bato orchestre wana so ba ba Diego pona werati pona ventone na pesi bambote batu tout nanga na yo so ito ba Diego pona ventone parce que ventone mutasala ke Diego batu ba ye kayemba ka bien ke ventone ozo comprendre. Déjà, on a kozonga wenge eza mabete po eza ndaku 20 ans za papa. Yo po souhaiter na yo muto za na sima na ngo to pesa. Ngana on souhaiter te. Ngana ko accompagner juste vision na parce que c'est lui le maître de sa vie, c'est pas moi. So ya binanga nonga na osala boy. Non za ka derrière ba décision na. Nga sala musique tem. Ngana bi ba réalité ya kutana na monde da musique te po ngana pekise to na tinda et to na l'accès. On se comprend. Donc, et pas bien ton eza mabete mais eza nango ba rumeur kaka eza mabeta go zonga pe winge mais eza eloko ngana ko confirmer ba tout po eza ba rumeur eza bon motif. Voilà, merci beaucoup à Pangozori, c'est les derniers dinosaures de prix Amir, donc Bambote Nayo. Merci aussi à Jacques Nanga. Voilà, ça s'arrête là. Message à Héritier Watanabe. Oya salaki live na Instagram eroyo ki alobi bolamu pona mobali na yo et salaki ondeni. Un grand merci beaucoup au Tikalara président Nabiso. En tout cas toyamba ki ngope na mutema moko. En tout cas merci beaucoup président. Et salaki bien. Très bien. Vous avez qui touché parce qu'on dit makité. Tenandi matin na rondi matin so bazay na problème. Bazay na problème té. Donc tout à fait normal à kobele aloba parce que so bazaki na problème toi ina mabe mo sala ekuna. Je pense qu'un gars doit ba message à malama. Mais est-ce que depuis le départ il y a Diego Minute est touché Makasi? Oui bien. Et bien que touché héritier Wata Makasi. Na évité je ne pense pas. Par rapport à Nini. Tout le banan bien. Je ne pense pas parce que déjà ngande na bo. Nde na makinisi na nga bon que to travaillaka makinisi a travaillera bien pour na chaîne na ngai na bénéficiera pe pour na makinisi que lelo makinisi esinga sara to lande za boy na ina longwa na nga vous comprenez na ina longwa na ngai na préféré na sala chaîne na nga na bando travailler ce makinisi il était important pour moi. Non, tika makinisi akende te to sola makinisi o kende pourquoi na salio nini pourquoi lingo kende nini ezo marché te il y a un problème to solo là maintenant to solo là makinisi makamba loba na ngane na comprendre que soka na sala ki o mabe limbisanga ya to sani to continuer musala bon donc na tikali komona négociation mon côté que mon taïbisio que non papa tala boye boye na ina sala boye 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 merci mon frère bonne chance Zambaza pour na batutu. Oh à combien est bon? C'était ça la réponse. Oh ah bon tour ba mingi te woni veki juste parenthèse donc que fungola qui pour bande robot comprendre et belé bozo condamner Saratola n'a rien à voir na départ il y a Diego Minutu na kati ya la team Watt donc beaucoup condamné boyo qui réponse naie avec clair na oyo ba komila ki Diego et voilà Saratola to kota siko awa toza comme ba Panzi Sango. Donc tolongo sikoyo ke Saratola zalaki na team Watt akende tolongoli donc awa tolo bela tous soro moni héritier watana bela défaut loba au moni fali na défaut loba te okimi kuna poani parce que ah to ça ça ba chronique to ça analyse comme manga na carré wana te ngai me manga na carré ya bato mosusu ozo comprendre que comme na faire ya donc ça comme beba donc comme beba franchement comme beba ya comme faire elle était qui a ba monter ma chérie oh to sola ne trop marambo nana ba vie na ngebele ba président Adonis 1000 visa na pesio bambote oncle Oscar Leta na Mushinda na maman Micheline Azuka en tout cas un grand merci mon président papa Charles Tambo yawe yango na bosante Jenny Beta l'industriel merci pour la question nayo et déjà il faut nde bato ba otala nga boye Kongola mota ma beti na niveau à makasi yo sakanate ma finga et koki ko changer décision à motuté so le on a bi que na kaboni na mutu na tabo salinga 100 milliards émission et changer décision na ngati ko kangisa pe mutu et baksa na ngo succès te na musique ko kangisa batu
Et bah qui s'arrête oh le cause qui na succès te musique ne banda simba te ego simba po kangisa mutu ba ça elote déjà bato ba otala biso nga naza fille légèreté naza fille ya kota abima awate naza mama ya bana nombre bana bino bopesa nga wana nyonso naza mama ya bana wana nyonso et ka pona bato mokili sentiment mo boye ka na yo tanga komba mutu pourtant to tanga même de to sala banaliste to tanga ba komba misi ya promotion ba futela nga ngosiko pe lo côté mais na suka na ngo bato baselo ki moté ya mabe ba nuire ngata msuna ke prison éducation ba na ngana na ozwango vraiment donc là par là je parle que Batunion stoko tanga kombo no to so le temps que ba journaliste mais ezana kombo moko na orchestre moko bango moko baloba ke na tanga te mukona otanga bango ba kokangisa nga donc lokola bango ba posa na bango ta musu ke ezela mukomsu na tanga kombo na bango po bakangisa nga nga pe na sunga batandengwa na otanga kana ngati na kotanga te na kusala analyse te na ndenga malamu na ndenga mabe en tout cas veuillez m'excuser donc na liste ba leader tu ya Congo Yé, na utanga kombo nete tina okufa, na lobaka maramba orchestre nete tina okufa, na kofinga kape yete. Ya yoze jire makasi boye. Mama, na obi ton azolo ba ate nga na kondi mosa prison te pour na sentiment. Parce que si on a salé les analyses eza na ndenga bien pe. Mais bako comprendre ngo mal peut-être po bana posa ba nuire tam sunga bakangi singa bana nga mto bokola bango azate ba famille eza ma éducation na bana nga mom na pota pesa bango bana nga ba vivre en affection na nga maman na bango zo comprendre siko ka pona maman ezanga tina na bénéficier na ngo pete lo côté ale ba eka bakangi singa bo no linga ngote to miena tanga kombote na oloba makamunete na kofinge pe atamu kolomo côté respect zaka ke il est mon président, il a été, il restera toujours. On a beaucoup de respect envers lui. C'est tout. Voilà, Sarah Tola, ah vraiment, maman musique au toé batté ce token de wapi. Chanda disparaît tout le basounini. Et voilà Sarah Tola, tout côté directement na réconciliation il y a Fali Poupana Kisinjora. Fali Poupa cité Kombo ya Kisinjora. Mais tout le monde qui cité comme il y a une réconciliation et puis si problème à ma casse je crois que vous avez youtubeur au moins Trésor Congolais façon à réagir je peux dire quoi bon en fait déjà Trésor Congolais au bête la ngali solo au télé kotanga kombo Kisinjora eza mabete eza mabete à reconnaître ce n'est pas mauvais mais mabe eko koma wapi ba reconnaître yo OK les cas salata somi l'émission kumisa c'est bien mais maman na ba reconnaître yo na ko finga mba moko faire salioni mais Kisinjora beaucoup parlé de Fali na émission nanga ya batu mususte yanga moko na chai mikonga aloba ebele na kombo a Fali so il fallait le temps soit limbisio et ko changer no maloba po biso peto ana biso ba caméléon na finga il est lolo na changer mais tant na bongo li maloba est-ce que pona zonga suka pa Fali il faut na finga faire place wana nanga na sepe nanga na ngote ngaku na mesa nanga na mafinga so bo finga na binonga je m'en fous mais comment on a que si que l'on il fallait qu'à pousser à finga faire rigola mbalamour ka réconciliation mbalamour finga faire rigola peut-être ben intoxiqué flatterie a flatté Fali pour pas flatterie ya flatterie de makambo moi na mondo a flatter ba ebele on comprend basé belé donc so ezana batu de yeba so ezana muto a revaner poto ako finga ni mutu po ba meme poto aya osalango osala nango po ya reva poto neti ngasko na riva eloko te na mona eloko mutako corrompre ngate pona sa mutu mabena finga mutu na mona ngote donc ezo pesa pasi ngana sepeli na nga fala limbisi bien mais ya ko finga nde faire wana bo kabola internet divisé par deux ndenge maman eze kendela ndenge ozomona na ba journaliste pe bon kabwana normalement auto monika yango wana et so ezana mutako bo mamoto yo et ara Fali Poupa nandeni asala pe réconciliation na faire rigoler ko sa réconciliation te bango ba na ba guerre loyale na bango ba polémique na bango ba salara eza
na cadre boulot na bango poso lelo tali que soki ka faire na fali ba yokani nyonso fili te ba chité ba do elaxi ke ba komi na suka ba chité ozo comprendre parce que na ndimite que soki lelo papa chéri na we ranson ba sali guerre et sala ba ne batu ba kufa batu ba zokande sala ma batu ba obunda et gaz est souté pour batu yebi que papa chéri na jibé basola et papa chéri na we basola ka donc bango ezande pe ba memela musique na bango bazo gagner bazo somba ba mapangu bazo sa vie na bango à l'aise et tokoki kokota penza na makambo wana te mais biso photo za ba journaliste za na milieu du village et la cité lelo comme ba journaliste nyonso bango tout batalisi mando qui fait référence à ça ne va m'boutali casque au finir à faire rigolo vraiment moi ça m'étonne ni yo analyste il y a quoi analyser mambo c'est normal oh yo moni que ça ne va pas lo bana fali pas un défaut parce que mbiso de tout ça batou tout ça ba défaut oui c'est que il y a des défauts mon encore à faire rigolo quand même papa photo le belango et ça c'est normal tes défauts ya yo mon encore à faire rigolo faire rigolo ça ba ministère tout na ba o batika ba mitaka la ba monité donc faire kana est-ce qu'on a pena na tuna ne to za penda boy to abatu ba milité ba ministère tika ba mitaka sunde oh maman so to bito tanga ba musicien oh lelo ba responsable ba ko se respecter longola Kofi Wera autant à combien de personnes tangelanga o ebiki abala tanga po yo yeba ko se respecter yo matangela biso ba yeba ba comprendre ministre ba se respectera to te non tanga ba se respectera te ngana olo ba responsable so ba to bito tanga ba musicien OK ba comment ba responsable parce que musique nyonso na ndef fallait abaki bota la vie nanga après 2006 donc à reconnaître que vie qui na désordre avant alors ba écoute nga na finga asuste donc avant 2006 oui peut-être na clasher la mutu mais après 2006 na tikala na ko finga mutu te bota la ba émission abi bien après 2006 donc so total peut fali et faire rigola azape na ba erreur ne musuta musa sala avant ba date moko boy mais faire à lelo. Si on parle des artistes responsables de notre pays, on a fait rigoler et Fally Ipupa, Baba grand. Mais pourquoi tu on a poto? Basa batumo faut basa la fierté à mboka na biso libanda. Fally koto yo faire koto. Mais pourquoi tu on a poto? Parce que biso nde to ngato zindisa bango tina niveau à mabe. C'est nous. Pourquoi? Bon comparer bango pourquoi? Fallait aller kiffer. Non bon yoka toyoki teboite fallait aller ki faire na makambo nyonso faire aza musicien na biso ya Congo fallait aza musicien wapi ya Congo tout ça bandeko bango nyonso bazotombola drapeau mboka maman fallait beta 100 000 vies 100 milliards de vies atombola bendela ni ya Congo faire beta 1 vie atombola bendela ni siko nini problème eza wapi ngana on permettre en côté parce que soto bito tanga na ba musicien tout oh ya Congo ko uta na ba génération na bango déjà ko beta na quartier latin orchestre Kofi Olomide ozala meilleur chanteur oyesu pas vient sonner wenge taka wenge bababi ndombe wenge ba jide yo bima na wenge oyemba pe bien chef d'orchestre faire azala meilleur chanteur na wenge meilleur chanteur et pas Kofi Olomide dans quartier latin ah mutayambo toni ka yemoko na Congo toni ka yemoko parato tu Fally Ipupa wa non fallait ça meilleur ya quartier latin c'est tout fallait dara meilleur ya quartier latin faire c'est quoi continue na wenge musique à maison mais na quartier latin azana deux titres aza mutayambo ah yemoko botiko sa bajeko botiko sa baje fala leke na bambonga leke na ba succès tondimi mais na qualité on na lobino mi balo to ka na faire à part yeba misem sou bazate voilà abima meilleur chanteur et pas Kofi Olomide meilleur chanteur na wenge musique maison mais dans des grands clubs wana aleka na nzela wana maza yemoko wapi misem tangelanga misem sou oyo azalo ka faire azam nzela te Fally aza grand artiste, musicien, meilleur musicien ya quartier latin, c'est tout. Il y a une chance à Oyo Kabilenga Wengete. Non, s'il te plaît, il y a une chance à Oyo Kabilenga Wengete. Faire à Ke Wenge, avec Wenge quartier latin. Vraiment. Aïe moko. Mais ça rate le son en talo. Ah, ça rate la yananga. Eh ya ya.
C'est quoi tout une question. Pourquoi comment défendre Ferry Makassi? Tu es défendre été. Aza. Ne direct nous faire rigoler. Non, à mon nene. Faire à mon. Non, on va nous réaliser ok. À mon nene. Au moins analyse on a lobby à te. Na fanda ipena na bando tanga Ferry. Parce que ce total net na musique en opé. Mutabanda pe liboso dirait Ferry. Oh. Oui. Fali na Ferry. Ce total ipena bien. Mutabi m'appelle liboso ça la succès liboso c'est Ferry gola. Vous comprenez? Faire à banda musique. Bango tunde lo ba ke ngape na banda na quartier oyo. Oui, mais koyeba na ya kobima. Abima pe kabimi abima na titre kayemba ka danger. C'est fait rigola. Et puis que to bossa na te, bata fali so bo finga nga, je suis désolé parce que nga na problème na bango susté. Mais fali à l'époque abima na cacha meilleur danseur. Na e bien oté. Na fingite. Oh. Non, yo loba. Yo fingi no mutu temps. Et puis que faire abima de na caché na kayemba bien. Émission ça ne fivette ou qui va baïba au kanisanga. Na éviter ba propos tenir fivette et fivette. Même ne toza Sarato la awa, ba propos tenir Sarato la eza ya Sarato la s'il vous plaît. Ba kanisote. Bon mo comme un message yo fallait ko kanisa yo na fingi fali yango toni. Fallait o kanisa na yo te. Yo landa bata ba pesel. Est-ce que fali pe aninga vai na ngwende na yo wana na kibokondi na yo wana. Ya king. Abandolo tara Dorcas boloko comment boy chroniquer na kanisi. Laisse tomber ça on ba les on dit babilobela ya batu. Mais batu ba comprendre que faire rigola za grand na ndenge na e fali pour pas za grand na ndenge na e. Mais batika ko sa bango comparaison ba potanisa bango ba sa bango ndenge ni te. Baza ba grand ya mboka na biso neti nga lelo so batangelinga ba grand chanteur ba grand musicien mboka na na tanga na ba faire na fali esili. Et si non? Vraiment. Donc, si tu habites zonga sima, to mona papa chéri, ouais, rabazara te belé. Mais les lots, tu as bango à faire et na fali, so les lots bakoufi. Toza na bango souté. Bon comprendre Sarah to la faire et na fali. Mais ba grand chanteur peut bazan na bango. Bazan na bango mais il y a des familles ba. Au moins natanga ba wera. Natanga ba wera. So wera te. To se consoler na jibé. To se consoler na Papa Wemba, to se consoler na Kofi, ba King Kester, ba to bazala ka Boziana. Voilà. Ouais. Siko lelo. Toi na bon kambal. Toi na Ferré, toi na Fali. Bozo ninga bobo manisa bango pourquoi? So lelo bango mbale bazate mama. So bango mbale bazate. Bozo monate kitoko te. Voilà, merci beaucoup Aya Papi Nekina, merci à champion. Et puis boye barake faire à grand. Faire à grand na kati faire au à tous les musiciens. Na kati faire au à Pépé Calé, au à Batutu baza. Na kati faire au à Pépé Fali. Vous comprenez? Fali a grand chanteur. Aza na ba qualité na ye, aza likolo, aza king, aza aigle mobutu. Mais Ferry, Azana, Yeye Moko Ferry, Azana plusieurs musiciens en lui. Vous comprenez? Voilà. Ngana na posa to respecter King, to respecter P. Ferry Gola. To tika makambolo. To tika kofinga. Est-ce que pour faire lingoka faut finga moutou? C'est ça le problème. Hein? Est-ce que Ferry pour lingo? Il faut finga ka moutou. Déjà mutora nga so na moni ke mutu mo ka finga mutu pona nga na yebi ke mutu ana loba otalisela nga mandoki preuve nenga pe na monango mutu mo bo encadre kazala ka so amoni batu ba fingi yo ya leki a fingi et après ata ele mandoki eza caractère a batutu mais ye pe fali azo batin o kisi njora sala ba émission ezali na chaîne nga eza ali konela pe fali. Fallait aux hommes la facilité, il fallait pardonner pendant combien d'années? 10 ans. Pourquoi? Après 13 ans. 13 ans. Pourquoi fallait quand il montait Martine à 13 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pour fallait Simba monter Mané dire bon au 13 ans? Est-ce que fallait à l'imbissier, pas l'imbissier parce que confinement au monde comme les canamsio à maladie était abattu trop parce que batu ba kufa. À mon que le là ko kufa, kufa na ena mutabo ina e. Bon et comme il a la muki mutakufi. Atali pe le lope ki sinjora ngo pa ko kende. Na tikali na ena e. Tant na sili sango. Alobine aloba pe mingi teka ki alimbisi ki sinjora. Mutazu na liboma. Voilà. Ok, bon, ça n'a fallu aux hommes se souter. Et aux hommes se souter. Aux hommes ça n'a asa musala na bien na team.
ako bénéficier à aucun débat voyage mamoutou ya zoluka azongo na timi parce que les gars là azara bien na batutu mais oh ya na comme les gars moi attends comme boza méchant ah bon ça bon poids mais koloba kiozo finga fere pour fali azongisa mbangu na msala na ndimi te ke fali penda nde na ebeli na ndimi te. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Tout côté ici sur notre dossier, il y a Trésor Congolo. Trésor Congolo, Oyo Wapi, ça y est passé, réconciliation, il y a Fali Poupana, qui s'injora, elle a déclaré d'abord des un fanatique a fait rigoler la base dessus. Merci à notre groupe 4G Mobimba, donc merci à vous. Bon s'abonner Kani Toyokani. Aza d'abord dessus, fait rigoler. Ah, on a passé par un beau baleine de la presse. Baleine de la presse. Donc 4G Mobimba. Oui, oui. Donc Bambote Nabino. Baza très déçu comme on a Trésor Congolo R. Fali pour Patangi Kombo Yaki Sinjora. Et puis un collègue a déclaré que fa pour la nous reconnaître Ngate. Yo osa pas fait rigoler. Est-ce qu'il fallait obligé à reconnaître yo? Pour le passé, c'est déjà passé. Tout ça dans les présents, ils ont bon côté. On analyse. Est-ce qu'il est nécessaire que Trésor Congolo a passé la télévision, il fallait reconnaître un gars pour Nanini? En fait, batna batu barana compréhension na bango. Yoko mutumo ko ya awa alobeli so likamo abisara sala analyse na bimisa maele na nga mususu. Yopo bimisa maele na mususu muna muta bimisa ba idée na e. On se comprendre. Selon nga Trésor Congolo, c'est mon frère, c'est un frère à moi. Et Nazwata est en Vandanae. Il est très intelligent. Ayebi o asalaka. Nana confiance à Malubanae. Peut-être biso te comprendre mal, tout ok na polémique. Mais si on a lundi émission en Nazwata on tala bien moi. Non, il y a un message Trésor à Sanakasi. Je ne pense pas que Trésor a besoin de regretter l'homme pas fallu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour Trésor Azara pas fallu. Via Azara on a comment on lelo. Na yebi à TVT. Il est différent. C'est mon frère. Na yebi. Il est différent. On se comprend. C'est ça que Trésor a koloba mora gafé aloba non. Trésor a maële makasi pardon. A ça elle a peu ba devoir rebelle. A maële, je comprends. Ngai na condamné c'est mon frère, il est très intelligent, très trop même a ma ambasalaka. Donc total a na misu. A ebi ni message ni na pesa ki. Et je crois bien après on a salaka mission mususu, il y a ko expliquer ba tout clairement que na lobaki pona boy na ozwap na temps on tala ba émission ngo parce que na tala ngote mais on a ebi. Il est intelligent. Akolo baba bobar na TVT. Et puis et ça la chaîne na moko je ne pense pas. Donc ça lango batu ba comme na posa ya oboma fali na faire. Mon ba petit musicien. Té, mon ba petit musicien. Bino té, gego ezo utana ngona ba petit musicien. Bon ba petit musicien. Ba comme na posa babi fali akangi bango succès tamulai. Na faire ba longwa té. Donc il faut ba panza bango soit ba kufata. Soit ba sila bango ba au moins te ba mise ba obimarate. Yo mona té. Ba tu ba kangi actualité ba actualité la bango bandi bandaki et filaté ngala to lobela na fali na ferré et filaté donc il faut bango na bazinda loka bazela bango na musique bazinda raté il faut ba kena ngo bon or baba grand star mboka na bango na mboka na biso to pesa bango respect songa kutu lelo Sarah na leka na émission Ken Piana s'il te plaît, songa na leka mafinga na aircop na biso lobelange lote. Mais la vie logique paye ya attaquer. On a vu qu'on très sage koleka kuna te. Te na leki. Fallait na leka. Yo kan so bata fali songa na s'adresser na fali na bata fali na s'adresser na yo. Prêcher na ken. Oui, na mutu na vanda ibwe na taliti na bia. Netinga. Tant na kende ko s'excuser na bafana fali na fali na orchestre wana tant na kende ko s'excuser pour na s'excuser na bango nyonso tant na kende ko s'excuser ke balimbisa nga bafana na bango ngai na sa vie na nga mususu poto gagner na biso elote to ça la bango au contraire musale zanga salaire na suka nango merci koma mafinga ba prison ma bebele ngaso na senga fali pardon na orchestre na ina bafana na est-ce que na senga ke pona zonga na orchestre jamais
ponga na ba na tika koza mongamba ya misi ata mote na mokiliti na kufa on gagne rien to bebisaka ba réputation ko kangama benjir tozo encaisser nyonso tande na zo finga malelo zo comprendre mais ba bosa ata musubola mo ata muke o sala bango on se comprend donc na senga fali pardon na chaîne Ken po ba to ba na kanda na ngesa bana ba fanatique ya fali ba s'exprimer yango moni ba finga nga trop ba s'exprimer mais malgré ba finga nga ba ebi ke a to la azana na problème te na sengi pardon non pour na zonga et alors na sengi pardon mo ba lobi mba mona bando finga faire pour na sengi pardon to po ba limbisinga to bon to ça exemple que fali penenga zolo ba na bon pour un message dans un téléphone na komena sola nae sko e considérer que atanginga excuse-moi avant na sola na ba fan na sola na ye na sola na mère nana na PC bambonte avant na sola na ba fan na sola dana bango sko so ezaki ke ye patanga ngande za kutuboye petit na nga saratola na limbisi alemba ma lobi na simbi micro na bando finga faire ça va pas démarrer ça n'a pas de sens que si njora vana na la team bon ça sola bien a rememo ba poto ma tout oluka ozwa nango na victime si ozo finga na yo faire ozo sala loko te okozonga ni musala fali na ebite na osala na nga tembete mena nzimi te nzora zongo travailler na F victime je ne pense pas donc atika faire voilà faire baza ba grand musicien mboka na biso place à travailler ko se retrouver na ye atiko flatter fali flatter limbisi déjà c'est une bonne chose so posa na besoin ya aide to promotion to nini to fula yo o komeli po de limbisi ya ko répondre bo solo li c'est tout maintenant monique na ko limbisa bani ba mo finga faire ma finga nga c'est que lobi kuna peso to bebani attends c'est nga sumando tika cop wana voilà merci beaucoup Sarah Tola parlons un peu de Innocence B oyo wapi fali pour papa tanga ki kombona mais o choqué nga et choqué mingi ba fanatique pe ya fali ba tutu comme na Innocence komeli akomeli biso message moko très important na Instagram na que avant a besoin te que fali pour patanga kombona après 10 ans vomi bazalaka ka ndenge bazalaka message wana atako mutu amaili kuna ebika yo za amaili Moi, on est soit wenge. Vous comprenez? On est pas et combiner à Céléo, à Céléo. Et bien, combiner à Céléo. Adon de mutu moi on est soit bana wenge on dit. Ara koko 20 on était par hasard. À esprit. À esprit bon. En fait, mon moutara na ba décision na na vie pe. Mon est là mon fallait à l'obaki so l'équipe à limite. À l'obangoti. Bozon ante. Voilà. Parce que MSU yé pas tchade ba limite na vie na ye. Tant su ba limite wana azana yesu na besoin te ke o batanga kombo na ye muna mtana nenga tambula atamusa vie na ye. Ngana omona na ngango mabete eza ba principe à vie. Mutu to na ba principe à vie na condamné na été. Pona lela effort. Donc ngana condamné été aza jeune moko parmi les grands à se positionner à imposer qui est Evandi. Donc fona betele maboko innocent bravo Pinda donc au moins le kongo mabete c'est mabete au moins mutana principe mais quand fallait pour palo aloba ke olexi ba limite okufeli na royate na ba principe ba principe ngo eza ke soro leki o déborder na mafingo komi awa bo bongisa asuste et alors nga na rolota na ngote pona hebiye je lui connais. On a l'autre ezaka ke azwa place à ko pardonner nga même de loin ayebi ke petit nanga gafaka mais asenga pardon c'est tout il y a un des importants mais que on a l'autre ke fona kende na travailler na sala na l'autre ngote fallait il est comme ça on se comprend donc so se déplacer ou dépasser ba limite bosana voilà Sarah Tola to komi na biso pe déjà ko chiter tout betano lisolo mukia ya Mbutalikasu analyse na biso ya mikolo oyo Mbutalikasu ba analyse na ye ko finga rafere to yebite est-ce que un analyste akozaka rawana pona ko finga batu ou bien pona ko sala analyse eloko mutu azana défaut to azana faute ou bien za pona banjure yo faute na ba journaliste na ba yambaka Mbutalikasu finga fali nani fait répondre baza complice donc ngane naza boye
nazwaka na yamba nanga ngamu awa na clasher la Fally est-ce que na chaîne nanga na sina lekisa deux personnes to mutu moko finga Fally naki na ba compte rendre nanga na silisa ngonga mo resila mais na chaîne nanga na yamba mutu moko boye afinga ka Fally afinga c'est que eza cop na biso nanga journaliste tozana cop na ye donc ngaloga moyen na finga Fally ezate na banotinda journal mutu wana fingila nga Fally. Mais c'est tout le cas sur les gars na chaîne ana les kara baza compris baza babani basala complot bangona journaliste mutalika so finga affaire journaliste a posé ba question c'est kara po ba finga affaire est clair biloko wana eza mabe botika Fally na affaire bavana na ngwene na bango eza époque na bango eza lo wa jibe na wera eza ki époque na bango botika Fally na affaire na sepela la vie na nganto na émission Fifi si walobi bazaba na nga bango nyonso o amoni kaza na besoin aide à papa mazo reconnaître c'est le té c'est le sera mazo les latine ba message na ba Instagram na ba Facebook na ba live na ye abi we ransona po na zo reconnaître été que meilleur animateur na wenge maison mère ezala qui eza ba compte à rendre ezala bongo so itam so sala pe mutu mabe trop ako wanga no pe parmi ba enfant na mwana mwa tuka mutema no trop tam so ayokisa ko soni partout oko wanga na pete mwana ngate mwana ndeo nanga ezala nango c'est vrai tout le lobby sur les journalistes c'est tout le journaliste na rote en général parce que en 100% les journalistes 90% baza pour Fally au lieu to yebi kana kala ba journaliste baza ra pour na mututé ava pour na Fally pour pas pour na faire rigola pour na héritier pour na nani pour na batunyonso mais le lieu comme na 100% ba surtout il y a internet vraiment 90% bazara uniquement pour na Fally 10% pour na faire rigola wani za ko boma musala be to faire avancer musala na biso na biso to na des leaders to longola ba grand prêtre Kofi ba grand prêtre Wera to na Fally na faire na zo biso ce qu'on aliro ba okende ba okabola presse et ba boma musique ba chano ezotala biso yana ba étranger belé ba comment yoka na ba pelingale batala ke to na des grands stars na mboka na biso ka biso moto cha bango na potopoto ba finga na mabe ba compagnie non so fallait zo ça succès koto makasi eza honneur ka ya biso so peut faire koto ça succès makasi eza honneur ka ya biso soit bo combiner na bezo ba kufa po bino bozo ba relève yo neti ngab na comme mona lokola batu ba komi ko sangana na ba journaliste ba créer shit ya des musiciens wana parce que barankino ba lukela bango e conseil sa bango pe berre ba dindi na shit wa beta album simbi to beta album simbi ali bango ba zu relève oh Fally na faire pe ba kangi ta pendant ba kangi succès en tout cas bolimbisa nga ba vie na nga faire rigola le padre moto yambo et vient nga Fally pour pas de King Aigle boti qui la pe ba petit espace ce qui était bon monte ba non ba jeune Fally ba 38 ans faire ba 40 ba kangi actualité ba kangi musique ba yora faire ka Fally ba yokana kasite bo yokana pe bo yokana ti na émission ba yokana te oh ba yokana na bango bambria biso te baza bato eza musala musique eza bongo mais baza ba ennemi te na carnet affaire aza na ba mabe asala Fally te na carnet pe ya Fally so abatanga bina bato basala ba mabe na limite que faire aza na kati mais baza ennemi pourquoi parce que ba sala musala moko ba o la titre c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola to komina biso na suka si faut un conseil au pesa na batu tout o baza ko finga faire rigola et puis na ba panzisango ba na besoin ba kabola faire rigola et Fally pour pas conseil no pesa bango te botika faire za grand star Fally pour papa grand star toi na bango ba bango mbale voilà troisième azalante baka faire na Fally na linga ba musicien tout sans polémique sans quoi mais s'il faut citer des grands na RDCA des grands ba grand prêtre ba confité des grands na RDCA n'importe maman ba otangela biso ka faire na Fally ba responsable ba otangela biso ka faire na Fally ba nani batu bana ba mapango ba otangela biso ka faire na batu ba bonga faire donc baza ba icône ya mboka na biso to tiko kotisa bango na ba poto ya ba petit musicien oza ba poto ba gère ba petit musicien ya ko fingana ko sala boye et baksa succès te
Vraiment. Et Maxelo succès parce que faire renenga ça ba studio na yo travailler bino bo finge ya bosser. Au contraire bo chata musu fali na erreur yepe fali temps ya bosaka akoma kota na ba désordre na bino. Wana calcule ba petit musicien o ba revara ba faire na ba fali. Pour ba musicien tout ba revara faire na fali. Ba musicien tout ba revara faire na fali. Vraiment. Net idée quoi arriver à faire. On se comprend. Ah, ça rate une petite position. Chardin disparaît, non, ça rate une petite position. Et puis c'est Silly. Mais c'est si, on a émission pour aider tout solo la tête. Émission qui te rebongo. Ça rate une petite position. Gaz Mawete. S'il te plaît. Yokano. Gaz Mawete landana. Fallait pas. Yaya Tokabwana. Tokabwana parce que Tozaka na deux grands musiciens au biso tout comme Hollande. Bango balandaka ba Franco, ba Luambo, banani, ba Pepe Kale, biso lelo yo, ba musicien tout ba obima, tolandaka deux personnes. Kutuna kamwe na époque na biso mais Ibrato akende ko diembela na e Jibe Mpiana. La question que ba musicien tout, o ba petit, ba diembela ba grand. Si ko na époque na biso ba grand to na bango, o ba na succès actualité. Fali Ferré. Voilà, merci Sarah Tola. Comme na posaka na Fali, na yemba na Fali, na Fali, na Ferré. On a fait la bientôt. Basta. C'est normal. Faut ton yembela bango succès chouette. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Émission qui te repose en 4 mais ba minute et tu vas retenir ni na passage na puis au petit bambote directement malgré ton petit biso déjà position il y a Diego Mili tout bientôt. Diego Mili te position et banité maman biso to abatu mo tout ça la maman na cessé le rabani document. Sauf que na lobby parce que arrivera ne faire. Boya zarane kuna arrivera ne faire ya. Est-ce que mon ana ngute to mon ana ba joueur abeta na imana mais akumisa vita. C'est là. Vous comprenez? Alingara faire musala faire ataka ba qualité faire azala meilleur chanteur na wenge meilleur chanteur na quartier la tête tozarane ka yemo comme tabongo. Et voilà. Et puis faire il chante bien. A imita ba voix nyonso pe. Diego Mili to pas meka ko emba bien, a meka pe ko imiter pe ba voix. Siko alanda loko la vie na ya on a dit tout mutu to azo diembela. Batu bazo diembela Fali baza. Batu ba diembela ka Jibe baza. Batu ba diembela ka Wera baza. Batu ba diembela Kofi baza, ba diembela ka ba grand. Nga posa na ngeza batika des grands stars na biso ya minitio. Fali na Ferrigo la, batika bango en paix. Batika basa ba polémique na bango ba guerre na bango ki o abimisi betu abimisi betité mais ya nengo to komelelio mabe côté toka bwana et ça qui to côté toka bwana voilà bambote na yo bambote na ngai na batu nyonso to bolandanga en tout cas maramba biezoya maramba biezoya ngalinga bino mingi na pesi mbote na mobile nanga Diego Mili to place uzali na pesi bambote belé. Et bambote na David Menga, réalisateur à chaîne nanga. Na pesi bambote, na pesi mbote na Guy Roger Matondo, vient na Fiston Bildezer, Joël Kouf na Turquie, Sendoulou Bilele, na pesi mbote na Mère Safi na Turquie, bino tout bambote na bino en tout cas. Oh, mutu na bino donc. Ya ba yanga pinda bangwana en tout cas na linga bino mingi, Claudicia Ayongo, bambote na yo, papa Jean-Félix Mopane, les respect à toi papa. Bambote na yo en tout cas, merci na yo Dorcas Bolokoko. Merci beaucoup ma sœur Sarah Tola na lingaro mingi, je t'aime tellement donc moroyebi mingo na dérange encore yo moroyebi. Donc mingo le bezate, azala la seule journaliste na benga keto tonga. Alors il y a aucune nouvelle. Donc azara yemo oh ya ba atonga na azati. À part y donc mutazate. Merci beaucoup à Chanda Discoarette et merci à Fleur et Makini ici au assisté biso na émission à Lelo. Merci à mon frère qui est là, les noms on a invité. Merci beaucoup à vous, merci à Maman Rosette la Fleur d'Ambo. Merci à notre sponsor officiel et merci à David Menga. Donc merci aussi à Christian Kenjo, merci à Yapa Pini. Merci à Yemta pour sa émission. Vraiment, merci à Papa Diego Mili. Merci à Champion Wador, l'ami intime de Champion Moulumba, depuis La Rochelle, donc à Yabino Yangoyo. Merci à tout le monde au Bozala qui branché en direct à Congo Température. Merci à Jacques Enanga, oui, qui est fort. Donc merci à vous, Nalingi Bino. Et la Bozalité, Liverpool Djenga, Balobi.
kala mingi te opération black box bokenda na ye ya toyebi bakala trop te ya boyo bendaki fundeni na bende wapi ye mutu benda à Liverpool nga na osala te toyoka basango ya nga nazosala te toyoka basango ye mutu bendaki na bosanaki ne ye nganga mona na osala te na na chemin na parler na obende ndeni yaya yo yemba mona eloko bato bande kozasufu na bato ke na bango ezalaka te ngande nazala na kosa na promotion fali na ya film parce que baba grand na biso tana obetela ngo binda sutolo baba grand kuna pe ozaki bazaki ba grand yaya te yaya o tikako na tiki kara voilà merci beaucoup na babonné tout c'était la Saratola invité na biso ya lelo merci à tout le groupe ya 4G merci à Miss et Dédé Matende depuis Londres donc merci à vous beau s'abonner et belé tokutani bongo à la prochaine. Bye.